Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalo monga be formação de moça dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Petit nangai. Mais j'ai solo. Jatilingo bialobi. Tocha propriété. So je vais sortir en ndako. Toche toko boaka na fulu. Biso na mboka oyo. Tozala mo kotonisa la poubelle. Chaque jeudi que ma poubelle le kaka. Ngungizali kamuna oli boso. Etali yete. Ata jatila bien jatilingo bila. Ale bien motel mabe. Bito bongo na wana nenga quinoa. Na nenga makama solo. Tocha mo pete na commune na biso. Oh, bana commune. Kala mi tete balbaje concours à propriété. Kasi ni cela ne les nini. Na uti côté na zoya. Na uti swag. Na dokutena apporte Thomas Peniel. Azo bangao, c'est lui qui trouve une femme double bonheur. Na bien Thomas Peniel quand nous sommes bangai. Na moi si on est tié, mutu ningana, mutu baluka, aningana teme kité. Aina bokino, motif yeba te. Non, tala le mwana na kiti na sendwe. Oh petit nanga, nakutena na Sonika Futa. Nakutena Sonika Futa. Oh le baka, fille de Sarah hier. Ya bakisi ni a dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais celui qui trouve un homme trouve la vie. Et tu regardes, tu peux dire et tu peux dire. Au contraire, moi si. Moi si on mobile. C'est parce que moi si on est dans la vie. À peine à ce mec qui était à Kabakate. Oh, mobile wana. Ah mon pousse boy. À Kabela la bande de côté. Simbate. Sonika Futa. Sonika Futa. Yo. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et c'est lui qui trouve un homme. Il y a le bon pété. Trouve la vie. So moni moi si. Nandaku na yo. To mobali nandaku na yo. Mobali wana. Moi si wana. Ona ba boye. Amoni mabe. On se boye. Kaba doute. A contredire ba mais sur le bac. Yiba mobali wana. A otiko jamais. On sa na nzambe. Petit, n'a pas la poubelle, petit. N'a pas la petit. Petit, quand même, il les petit. Quand même, il les petit. Motolokola, nazomi kona ye malelo. Ezani, ezamolu uti danzambe. Motolokola, nazomi kona te ya ya ya. Le 14 décembre, célébration, deuxième édition, il y a célébration Stockholm pour Christ. Alors, tu sais que nous avons en Suède, nous avons en Finlande, nous avons en Danemark, et pourquoi pas en Allemagne, au Katissa. La date, les 14, où il y a ébélé au centre de l'Anzambe. Ça sera des moments très formidables. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Il n'y a pas de souci. Baba kisanga lelo bakoma kolanda ngae. Baba yakanga lelo bakoma kobenga ngae. Baba kisanga lelo bakoma koluka ngae. Moto pamba na koma lelo na dina. Moto pamba na koma koka bambongo. Somera leta na koma koka bambongo. Mwasi anduma na koma mwasi libala. E koma na koma mama mapasa.